Bien aza yaza mystique, aza trop spirituel, ouais baraté. Aza makasi na spiritualité. Ana pentacle la likolo ya makasi. Mukolo yali oye pena boko beta matoko bobolo to ba yumati. To za ba yumati to za ba yanki. To za ba esprit. Kitambo ya commune banka. Première commune de la ville à Kinshasa. Bana Kinshasa, bana poto, pe bana le monde entier, pas vacancier, pe pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre kitoko pona kopema, pona bino batbolela luxe ya makasi. Bazali na mo bange na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et l'alia wana niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mon bic ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisaro esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Yo mfingi munene, mais lelo o memi gloire olang na parquet. Mais yo finga rapé batut. O finga présent fali banda pendant combien de mbula. O finga présent ou ranson pendant combien de mbula. So to funda raté. Biso to funda raté. Taba ko tshapso bureau de so to DTP yo. To ben na relation ma casse. To ko DTP papa litraquage. Composition pour kangi peut choper la prison. Donc ça Alda Bene Paris, Tala cadre kitoko, oh basali bino, pona ko se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo, chez Djonganganda Taba, cadre kitoko pona ko liape komela avec un pacte toujours. Oyo abongi sali bino, ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi, jeudi, chez Djonganganda Taba, ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde ntabande tabae olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya 2 fois te boyoki bomoni
ondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci Nabatoutou, Balasso Nandabiso, partout à travers le monde sur www.Fimbuna Fimbu News. Fimbuna Fimbu News, ouais, comme on a Ken Piana Makisembe, l'homme de jet privé, Ndenga, Messana Gobenga, et puis Wantashi TV, ouais, comme on a Jires Malé, Wantashi, donc, Naïbi Kebako s'abonner massivement à Fimbuna Fimbu, puis Wantashi TV, et puis n'oubliez pas Impact TV, parce que 3 sites sont en collaboration. On a profité d'un peu sa bon séjour aux États-Unis, na ya Willy Moucheni, le véritable code né dans le Baravé, n'a pas changé de drapeau Mboka, mais changer un code T, à ta régime, quoi, ya Willy Moucheni, n'a pas sur Bambote. Puis na pesi mbote na mese koko tuzaine Dudu Makolo mese koko tuzaine na pesi bambote ebele mese koko tuzaine Dudu Makolo Tim Kambu l'héritier du trône Dudu Makolo mese koko tuzaine na ebika ozolo na biso 5 sur 5 en direct de France. Jérémy Bikabeto DG et Mani Bikabeto Mobutu Magali Wata Mwasa Mbinga na Belgique. Gentika Songo bourgeois ex no commerce espace la gentillesse pas venanga Gentika Songo les bourgeois lelo pour na plaisir ya tout o balingaka biso nazo yamba un soldat pena o balobi mutoyo asukisi mafinga ya Mida Taylor. Tant dans le Bible, on va comprendre déjà, il s'agit de Djoubek, patron lui-même, de Djoubek. N'a pas ça énorme beauté. Je propose déjà l'occasion pour dire bonjour à mon invité. Bonjour de Djoubek, Franck encore, Mossili Simakambo. Bonjour, longue jambe, de longues jambes, homme. Bonjour, la news, Bolanda Bisso, na Fimbu, news, Babisi, c'est un pack d'idéologie. Est-ce qu'il y a une douce vanda? Est-ce qu'il y a un vanda? Parce que Fimbu, na ressources. Puis tu auras satellite, tu auras les colos. Le professionnalisme dans les sangs, bisous. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, de Djoubek frappe encore. La voix de celui qui crie dans les déserts. Là, je vois directement Jean-Baptiste, dans ces pays-là. Dans ces référents, dans ces référents, dans hébreu. Dans tekel par saint. Dans Daniel. Vous comprenez? Dans une fournaise ardente, dans les fours de feu ardents, on a Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que moi, je lis beaucoup. J'examine presque tous les jours les écritures mystérieuses. Les écritures saintes. Physiquement, dans le Bango, je suis congolais. Spirituellement, dans les hébreux, juif noir, mais c'est les noirs. Homme noir, homme africain. Philosophe noir, mais c'est les noirs. Fier d'être noir. Moi, de Djoubek frappe encore. Mais les Djoubek frappe encore, tozo penser kakatorou, mais n'importe penser à terre. Est-ce que ça la ronde ni plaisir morobo etangu, mutu morobo ayaka pour défendre tamsu afinga fimuna fimbu to afinga ba site oyo ça la rango en partenariat, mais Djoubek tango ayaka asili saramakamu parce que Mida Taylor a saigné abandon a tomboli drapeau pembe. Parce que dans le professionnalisme dans les sangs. On peut comprendre biso babulo tout ça par rapport à l'image, tout ça tout le tangé la chiki. Vous comprenez? Par rapport à l'image ba musu ba yakande au monake à un niveau terre à terre, donc tu sunga rappel mutu na kiti na niveau na yo, na kiti na niveau na on expliquer yo. Vous comprenez? Dans un village de fous, c'est les intellectuels qui souffrent et qui en sont souvent victimes. Mais pays mon côté dans le monde, tout le monde a un bourrique, un vaurien, un dirigeant intellectuel partout, kaka intellectuel ta konzak. Yo mo to kitere mo na niveau na bango. Pour te expliquer mon maramusu donc à tomboli drapeau blanc nga bakoka nga to yebi na bunda guerre na manique de John bakoka été internet bo yebi guerre à 45 combat cage nga na manique de John sans arbitre sans règlement par rapport à image nana Mousseï Brigitte Mousseï par rapport à image Clarisse Bobila Dawa mona banana tongo masi ya mwindu par rapport à image Denis Moulambela grand prêtre beauté plus argent grand peintre Denis Moulambela, Guy Malela, le prince de la ville. Et Guy Malela, le prince de la ville. Par rapport à l'image, on l'a sorti. Solol, on te solol. Tu ne solol pas, on te solol pas. Merci beaucoup, Djoubek. Naïbi Getan, to pengla ki makambo ya Mida Taylor, ou azarana musika na mikili, tu vas déclarer vraiment pourquoi longue jambe lingo songa suna be, on a vraiment beau excuser, nazarana vraiment trop polémique. Qui abandonne parce qu'il y a bébé, elle a ta couche à un niveau parlementaire, à Zamouké, naba na basi bat défendre daka, ou une musique à maison, mais c'est bel et bien, au dit les manzaka, moi si nzambe, yende makambo. Donc naba na basi, na ba bête transformé ou une musique à maison, mais ba ça la promotion orchestre. Ba bête transformé le roi de la forêt, des formidables Ezoya Boy, avec un pack d'idéologie. Et ça, bel et bien, au dit les manzaka, et ça moi na to tanga combo.
Merci beaucoup Djoubek. Nalobaki to oumela vraiment te na sujet parce que ba sala ba commentaire mabe ba lobaki ngai songi nazola musa makambu na eli na polémique vraiment bo excusez ngai ezaleka to épingler sujet par rapport ya ko faire voir batu ke kombe sili Djoubek a gagné donc molongi. Merci beaucoup victoire donc au gagné. Donc merci beaucoup bo excusez ngai vraiment ezana ngo polémique te sans polémique vraiment na ba commentaire beaucoup bien vraiment na ba commentaire et ça la bien ser nanga Angèle Moussoaili bio. Moi c'est bio sans complexe, couleur naturelle. Angèle Moussoaili qui s'est mis à Londres, Naïbiga Hollanda Bisso. Mais Djoubek, parlons vraiment réalité. Tout le monde liste Bimaki, publié sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que Gloria Olangi Bazolo Ksaye, Bakangi est déjà à zéro quand on a expliqué tout Balandara Bisso. Mais tout le monde soda oyo défendra Ken Piana Azomon anate parce que yo zakana Ken Piana Azomon anate nini vraiment isolé. Mais Ken Piana za mystique, za trop spirituel, ouais baraté. Aza makasi na spiritualité. Ana pentacle ya likolo ya makasi. Ken parle na kisi. Aza na pentacle ya likolo ya makasi. Yo kangaka Ken Piana boloko soki ozoaite boluke partout pour mon aite mon ndeni. O mon aite ye pone mon ya passe. Aza mystique fort. Ana pentacle ya makasi. Ye bakokaka eti. Yo yaka ozué le roi Thompson bu. Et puis ya gagnera ba tout procès. Et puis ya pam par rapport à l'image. Donc, Ken Piana, pour le zoé, moi passe. Et alors, Hitler a couvert dans les cam, na mutema. Donc, Hitler, mon rabena, il va vraiment disparition mystérieuse, à disparaître mystérieusement na famille na bana. Donc, Ken Piana na ba ligne ba Hitler, ba ligne ba Ben Laden. Mais est-ce que au éclairci que Ken Piana azomo na nate? Azana e. Ken Piana zana e. Mais pour au moins bande côté c'est tout un problème. Alors là, grand prêtre Saddam Hussein, la tempête du désert, bazoire facilement yo reçoit Ken bo aromi li partout mi kato et mon na pam. Ce qui est rare et cher, ce qui n'est pas rare et moins cher. Ken Piana za rare parce que ça cher. Mais les Djoubek frappe encore, au Roloba nini na batu o nyonso, bazo ya tamsu na kitambo parce que bazu ba journaliste moko batse bango piège, ba na kitambo ba luksa Ken Piana po donc tant baroya kitambo ba bengi na téléphone te Ken Piana yo to moni awa net ba yeko tourner mission, OK bazo ya ba mission. Est-ce que ba journaliste ya ba ja wana o bazo ya ba mission, o ko lancer le bon défini. Boya kaka, olia ko lala kanzala te molo lala nzale yali. Par rapport à l'image, et ça la mukolo oh yo okola la penzala olia kola kanzala te oya ka batinda ko charger une mission plus ou moins secrète oye pe mena biso le rôle ko sala interview ko batindio soit disant na batu moko boye po ya ota la position ote kabiso c'est bien mukolo yali oye pe na boko beta matoko bobolo to ba yumati to sa ba yumati to sa ba yanki to sa ba esprit kitambo ya commune banka premier commune ka ville ya Kinshasa esika ba yanki bali Bauta, est-ce qu'il y a un banda donc tobino boyaka oye na yo ko sala mission te moye oye ko espionner terrain oye comme espion la mission suicide pe alaka la mission pélirese pe alaka oye mission oye na yo na mission oye la mission mais ozongi te to kango na to boboli po lapi na bo batikali bazu ben exemple a suivre kuna su to ke na longi to betama po to banda ko betama ba boya kana bino ka papa oye ko si to sa interview oye po otala opesa baka sable otala un litracage oye composition boya kaka mukolo yali. Mais message on a zope Sabino et un message au Ken Piana Makizembe l'homme de jet privé ndenga mesana obenga ye na kutana yene na ndenga 12 singa long jam tango kendo tourner mission pesa batu message oyo ke mututu azana rendez-vous na Ken Piana te ya kosala émission en tournage komeka koya awate pe pour ton information pour votre information boye ba ke Ken Piana atambola na ba maître Ken Piana atambola na ba maître de père qui obuka na loboko kolo site na wazaka na poto wazaka na Londres so na Paris so na Bruxelles ti atinda kambo na transfert tamso za na ba mama ye moyeza avoir mabe pokini o to ya dollar za 16500 to ya dollar eza 16500 to ya dollar na ba hôpital eza 17000 ke basa obuka na loboko ko tsa bande eza makamususu Gloria Olangi. Mais Internet on est rendé nini koto yozo finga yé pas zo finga yozo takeye azaba bate abe na complexe noté yé pas zo takeye yoti bon donc funa mangu pourquoi mais est-ce que des Djoubek Internet et ça la église eza église té Internet eza église té et puis yé pe azala ba image enregistré oyo bazo salir yé bazo finga ba be sa personnalité na yé ba be sa personne na yé ba be sa personnage na yé azamutu abota mana nzetete azape na ba artiste oya chaka poa le rôle entre autres Koffi Olomide Sonia Mbeli
pire vie à Gloria Holang. Le roi de la forêt, Weranson, Moubala Massi de Jiman Pata, papa n'exaucé, Ngia Mana Gladi. Pire vie à Gloria Holang. Vous comprenez par rapport à l'image. Fali pour la star congolaise internationale, oh lelo, à champion, lelo, azo pesa bango devoir à domicile, bako kamakambuti. Contrôle na contrôle. Place à reléguer ta kangi bango catch. Merci. Deve Kinkester à Loba, na tika bango na prison break. Fali tika bango na prison break. Kala. Pire vie pek ya Gloria Holang. Et puis Aza na famille ici d'une bonne famille. Et puis ba tête la tout dans la République romantique du Congo ba sima ya Gloria na à travers le monde. Yo zo ondedi. Yo boni Gloria lipa. Ono tete la game mafu maza mutete la zara mumbuti. Gloria bolole te que non bino sala be mission bozo finga bozo bambere mama lukuta aller avandi bota la bino. Non bota la paix. Boza la paix reconnaissant o sala pour la bino. On comprend. Quand la ka ba des fois mutu fata la ba qualité. Parce que ici c'est sur cette terre des hommes, mutinyo ça na ba qualité na ba des fois, tu ne trouveras nulle part au monde une personne qui n'a que des qualités et sans défaut, à moins qu'il soit dit. Yo mfingi munene, mais lelo o memi Gloria Holang na parquet. Mais yo finga rapé batut. Au finga présent fali banda pendant combien de mboula. Au finga présent Weranson pendant combien de mboula. Mais lelo on ok na parquet. C'est lui qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Moko les appelle à un et ali. On tourne ali bandi. Mais si Gloria Holang a otalayo de Djoubert Fapakor parce que namoni ozu bena parti pris à Gloria Holang et lingo laxate que au côté lié mais et ça lui passé chroniqueuse ou azape concert na yo bakangi jalobi boy tant ba fingara maman na Ken Piana na mutema libende to ba finga Angel muswali makize ba fingara ye Ken Piana na mutema libende tango ba fingara kokwa Rafat makizembe ba finga ba maman na biso ba des fois nzoto na biso ba famille na biso même na bibemba ba kufa ba fingaka ba biso to ande ba yuma ba yanke kino yuma la kati biso tout to la la ba yuma na ba yanke to lira na ba yanke to milana na ba yanke to vana na ba yanke yuma la kana ete ezaka nde to mona ke no biso to funda kati biso to funda kati ta ba coach biso bureau de biso to ko DTP yo to ba na relation makasi to ko DTP papa litracage composition pa kangi pe to choper la prison to ko sala ngoti natanga likamne to mona ka force ya famille ya mutu toza na ba famille élargie to na ba famille restreinte to na ba famille biologique donc mutu tout na famille na bana mutu moko mutu aza grand-père to ali conduit ya famille ce n'est pas la fin du monde arobimanae ye pas ba image enregistrée o ba finga na garçon wana o ya finga ga azo salir image na ye ko salir image ya mutu ko kosela mutu makambo ko calomnier mutu calomniateur Judas Iscariote calomniateur tu es un Judas Iscariote tu sais que calomnier les gens. Mais de Djoubert Fapakor soki monsieur YouTube net na émission na ça na lelo a otala biso oko ebiseni na likambo ebisete il est aza très intelligent ko lekanga sagesse na intelligence ya na ngana na ngoti na ebité donc naza est-ce que si gestion ni no ngana ko sala monsieur YouTube na la qualité ni monsieur YouTube erreur ya sala ponga na lo ba vérité Manique de John général Etumba botinda ba lever manique ba kene ba côté aéroport sola si mais et comme ça nga sola si ona mais c'est YouTube conseil on nga ko pesa yo na moi erreur o yo sala mais c'est YouTube faut que la biso censure na YouTube faut que ça censure faut ma ko musu sala na ba limite na YouTube parce que batu ba ko mi ko sala bêtise n'importe quoi ozomona mwana o atanga na école catholique na mwana atanga na école privée ba na moi différence batu musu a communiqué na mbongo atanga na nchikte masala école engagé pe batu batangisi bana melelo akoma ministre terre pona na mona ministre ya na mona na nute ministre ya mwana atanga na école privée Chik est très important dans la vie à Moutou. Les études, Chik est indispensable dans la vie à Moutou. Moutatanga, te barane moti. Là, je te dis la vérité. Moutatanga réaction est violente. Nous allons résoudre un muscle. Maël a une courte vision, a un rêve trompé. À cause de la conscience de Mouko. Moutou atanga ne makambo. Chika très important. Et là, ça peut la différence à Batou. Ah, oh, il y a les cannes bande de l'école. Oh, il y a Tatanza Mbessali Sanga. C'est-à-dire, au Kolikana, oh, Zomona, oh, Yoka. Mais tu sais, ça, la grande déni, ton parent, pardon, bazo ben attend ya gotinda on antique paye au comprenant qu'il faut n'attendre. Et ça, la grande plaisir. Le on a un complexe d'infériorité. Côté bazo lo bana argumenter, argument ko zangati. Vous en prendre.
Et puis, on n'étudie pas pour s'enrichir, on étudie pour avoir la connaissance. L'objet des études, c'est la connaissance. Celui de la connaissance, c'est la réussite. On étudie pour comprendre l'univers. Pour comprendre l'univers. Oui, bah, tanga, oui, bah, comment, oui, bah, compter, et puis, pour comprendre l'univers. Je n'ai jamais été en France, mais Général Roissy Charles de Gaulle, je n'ai jamais arrivé là-bas, je n'ai jamais allé là-bas. Nako betoli solo moko boye na ne boye na époque boye na Babylone nako betoli solo la tour de Babel côté ba divergence à ba langue et uta na ça une époque wanati. Mais tu veux on souhaite pas sur musu to fandi bo to bet na émission sur Mayele. Grâce à Chik Natanga, je connais l'histoire. Na Sarabino bano, je connais tous les récits bibliques. Kobana na Genèse na Apocalypse à part ba verset biblique. Eh nana Mousseï. Nana oyo ya ba Mousseï. Nana Mousseï. Brigitte Mousseï. Famille Mousseï Makambo. Par rapport à image. Esther Niadjou la sédoise. Silence de Djoubel parle. Le prince de l'éternel. Moutatanga te ba niveau mon côté. Je te dis. Dans un village de fous, c'est les intellectuels qui souffrent et qui en sont souvent victimes. Mais partout dans le monde, l'administration toujours bentélo. Merci beaucoup de Djoubel Frappacom. Mais de Djoubel Frappacom, lelo okoyekolo banini na bato yo babeti 12 bakende ko beta ser na yo manique de John ba lever voire même et ça léondé tala mutoka manique tala pena mutoka manique o enlever boké bo betier vraiment muto ça lelo wana na ebité ana moralité nini on s'en prend mais toyebi na biso banda ba cambrioleur wana na ko dénoncer ba kala mingi ti na sala ba a na bango tout parce que biso ba bana nzambe ba bulo to sala to simba kisite na kumisa nzambe na bi misala ya butute ba lesanga ndoki te na simba pe kisite na bela nzamba milimo ba sakoli ba tuana toyebi da bango na ko dénoncer bango que non il s'agit de monsieur un tel. Les lomani qui a koufayu ba ne ba kola par le manque d'affection maternelle yo reçoit charge à bana manike entre autres prince Babia bana ba Jonathan Kadima yo ndo reçoit charge ya bana manike soko finga ba funda kate ba becha kate ba on le varate to suka na ko finga et ça guerre ka on a 45 parce que to ba finga angel musoni makizembe ako chape ba moi angel to kangi to litrake yo tango finga kokwa ba moyen na ye kokwa ka fa mai to ako chaba mwanje to kangio tango kinga keni piana ye bana makambuti kena zana makambuti apena mama na relation nazo biso ken piana kana mama na relation to ki ko litrake to kangi peyo mais biso funda kati parce que biso ne to ménager ce to mo funde ko to mi faible muta ki mamba una letel ko zo banga masa mona karcha kani obolanga na kemba una suicide mutu wana nazo banga fito lumbana solo to lumbana to lumbani guerre 40 47 to tena senga baba ba kena mbangu na jisi baba to ba faible toi fort na internet bon na le fundo na zonction kana micro na zo na droit chemin na micro okokate. Merci beaucoup okokate to salina no moi boucle par rapport à sujet wana Ken Piana Manique de John na ono to soli ta kenga na internet na micro devant la caméra comme ça nga ko funo à l'état non ça la ngota indus donc no tina li fo bon vidéo na parlementaire non la c'est non na vana ba king kester mené ya kwazolo zoso mbangane na film na uti na religion ya Zakari baba baswe mbangane na ngana to vidane kana mbangana funda ko jamais parce que na fundi o poli obito poli yo finga ngabe na fingo question réponse après suka nango na kokite na matisi drapeau blanc na ko funa na justice ba kanga mutu kazi ya gagner uti muto yo kangisi mutu a gagné yo parce que ma finga na yo na ye ya ye et suyo makasque ya yo et zo pesete yango mutali que non okomi à bout de ressources forme muso ya procès zate ndo kena justice na ba guerre éternelle to suyo po finga mutu okofunda mutu te so ko funda mutu se okokite okoki guerre te et alors là osengi abando osengi cesser le feu tombo le drapeau blanc pour kimi na justice mais yo mutu bande ko finga te mais okimi mbangu na l'état okozo bosa ke po finga la batu ba kocholo ba image enregistrée batu po yo finga celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée
Vous comprenez? L'enfer, c'est les autres, c'est le même chat qui nous entoure. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Si tu sèmes les vents, tu vas récolter la tempête ou l'ouragan. Mais si tu es sage, tu sèmes, tu donnes une selle arrachée de la terre, celle-ci te rendra 10 fois de plus. On est belé, les gens qui ont besoin de prononcer le langage, il va le micro, il va la couche, sur le plan intellectuel. On a rebellé dans l'équipe, on a porté-parole, on a bêta, l'état. Pour ne porter parole, l'orchestre tout le monde a deux personnes. Banane. Sankara de Kunta. Na Blanchard Moussa. Na Roger Ngandou Pidi de Silba batika ba bébé battra couche na beta balo à l'état de la parlementaire. Na mbanga na beta bango. Na bargima bo tchesi jo tché on tché débat contradictoire ngane na beta. Merci beaucoup de Djoubek Frappe encore. Tu as bouclé nous par rapport à CG Oyo. Merci beaucoup. Toi avancé. Papa Lambert Mende au Malanga. Toi avancé Djoubek. Toi avancé. Papa Patrice Emery Lumumba. Charge à Batete le Kokato les gars. Merci beaucoup. Toi avancé Djoubek. Mais ça on est dans un monde musical. Baba qui sous chanteuse moko Karine Mokonzi. Aroye mana voix ni parce que na voix féminine na bana basi. O baba leader. Ma marqué à l'époque. Ba maman Pongolov. Ba maman Betty Masikini. Toye to chité. Maman Tchalamwa na Mamou National. Maman Mbiliabel. Makambu. Toye na génération Lelo. La reine star. Na bana basi tout ba voix féminine. Leader na bango c'est bel et bien Cindy Leker. Soazoye André Ayou. Et l'homme ozo pénétrant na Ker. Cher de pour les autres anthologiques au Kester Aloba. Au ka mélancolique. Au qui texte. Au qui rythme des instruments musicaux. Moi ça soyemba. Si tu as cours là, il y a bimisio. Si tu les cœurs, tu as bimisé quadra couramani. Tu as ma bolé car il m'a bimisi. Et puis, il y a un style de musique. Nous avons un mambo qui est mais on a petit interprétation et capacité. Et là, ça n'a pas de créativité. Il y a un qui est quand nous avons créé ce monde des artistes et musiciens à notre image et à notre ressemblance. Eh, bakolo mindo le bali. Mais est-ce qu'on a moni apusani pembeni ya Obeta chacho. Obeta fiesta. Mais na moni apusani pembeni ya le King Pobasa na featuring. Ko interpréter loko ya DJ Rapat, ya Rafat, ya loko ndeko na so papi mbavu. Tanga sala kotazo, dans sa bapomba kotazo, azwaka rythme des instruments musicaux abatu. Et bi ni se kangi papi mbavu makambu. Sala sko oya yomoko. Sala bougie, tellement matanga, ya misu na ndenge papa chéri El Salvatore de la patrie loba. Faut ça la bougie na vie. Tellement matanga ma misu na omoko. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba eza lisusu te ezo sila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozoko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. On comprend. Salambis na kate bali. Ozolela me pinzo les hommes na te. Esther Niadjou la sédoise et la maman, la reine star. Esther Niadjou la sédoise. Bas tozana ba Nathalie Makoma. Ba chanteuse ba Nathalie Makoma. Toza ba chanteuse ba Barbara Kanam. Ba Laurette la perle. C'est comme bola o lekapi. Aimba na voix a chanteuse à voix. Et puis yo finga ba leader ba to ba sala ba composer force la musique congolaise entre autres les vieux Songambeli. Quadra Koraman.
champagne so azangi na fête mawate to esimba te afinga vie quadra ofinga le roi de la forêt mutapesa kama mutafulaka mutapesa ka lumière mutasala nzelo batutu bazoleka par rapport à image oboyo ndima aua ewe mutapesa makambo. Mais est-ce que tomoni apusani pembeni ya je n'ai pas encore achevé ma phrase. Si on a achevé ma phrase nanga. Yo fini monstre d'amour. Les petits bonbons de la sagesse mutasali livre. Un chanteur, compositeur, muto partout dans le monde on respectera président Félix Oazé quoi. Mais ma bola finga ya bola tate. So il vient sali pénétration facile. So toucher ouf. Systématique et bimi libanandil. On s'en prend finga vie que vie ba goune te ba choix na été. O finga fabrigaz métino, o finga ba président Fali pour pas lelo yo obeta coopération paye à la radio. Coopération artistes et musiciens. So yo na confirmer pour no bima lelo faut ba Fali ba confirmer. Faut ouais rançon le roi de la forêt a confirmer yo. Faut pas chérir à confirmer yo. Faut Quadra Koramana confirmer yo. Faut Oazé quoi confirmer yo. Fait grand-père Bozi a confirmé yo. Faut ba vie na ngalo là. Présent nyoka longo to tanga ba grand ba vie. To tanga ba grand. To tanga ba grand ba confirmé yo. So yo na confirmé yo ki. Aroye managame, musique ça passe l'équipe il en passe, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Il y a une musique ouais. Nana bimisi. Oh, oza fruit à bonne formation nani. Oh, boni buiko. Mais de jour fois encore ngana moni apusani pembeni ya les king pour basa na etam soufit. Ah, bon habité par rapport à image. Carrière au technique pas disque. Au foulata salle moroté parmi les plus prestigieuses d'Europe. Pour fouler pe salt. Scène morobo parmi les plus prestigieuses d'Europe, entre autres Bercy, Olympia, Palais des Sports, tout le monde va salle minene. Faut te caper au disque. Interprétation à pas c'est trop interpréter le aux rythmes des instruments musicaux moroboé, il y a DJ Rafa yo che voix. Ba tout ba se rappeler ba ko se souvenir na DJ Rafa na yote. Ça la yote. Je vais tout tellement déjà tout clore déjà tout le dernier message na yo Rosani et puis ba dédicace na. Dernier message. Parce que ça déjà masculin, c'est pas du genre féminin. Ouais, dernier message. Ouais. Dernier message dans les Zarara. Bon s'abonner na site na site na Impact na idéologie Impact TV. Impact TV c'est belle mais obetika Impact TV avec Nzube, Djoubek Ozamo Bimba, on moni ba vidéo, on moni ba émission, on moni pénamo ba couleur belé na kanango comment na vibrak. Parce que na ma casse d'animation culturelle le bango. Si on a animé émission, tu as argumenté soirée mon roboy. Sous vos applaudissements, les plus avisés, applaudissez pour l'artiste. Les meilleurs l'air tout le monde. Que personne ne reste assis. Donc, na ba pifo mon roboy, si on a argumenté soirée, on s'en prend de Djoubek frappe encore à Zawana, bon s'abonner massivement Impact TV avec Nzube, Djoubek, Ozana fête na yo benga biso. Na argumentera ba soirée. Oza odei ba filmer dei o matanga o collation o oza séminaire l'église oza wana équipe eza complet biso sala ka tout oza comprendre ba numéro ya affiché wana oza na kopo o matanga to filmer to monter to tchela yo to tchela internet monde entier o bengi oza na flats na omoro sana kini to restaurant oza na posa eso Impact olingi to sala promotion ya restaurant na yo o boutique d'habillement bongo o salon de coiffure to za wana. Au stade de fête, au sali cadre, mon VIP qui répond non, mon standard internet, au monde entier bayeba, tout ça wana. Par rapport à l'image, on m'attend à tout ça, fête, collation. Bambote na yo, Esther Nia Djoula Sédoise, la personne de Bambote d'avance. Esther Nia Djoula Sédoise, la reine star. Denis Moulambe, par rapport à l'image, au fait, fallait pour me tachanga bord. Viens me taper ça bord, ça moi trop. Fallait pour des Djoubek zone bord, bunda, petit nanga. No ibaka mayele ya mutu mutu na kutrema ya leader na bango biso fala la tarabo et puis Congo mobimba ba jeune nyonso to mo la tabu à la dernière mode parisienne Franche Fashion to landa vena biso fali poupa artiste ya pesa bakamba pesa na kutrema on s'en prend le coup na présent fali poupa le basé le na fashion azu wapi motaki pétrole azu wapi fashion idéologie na droit chemin de présent fallait pesa ka makambo biso tous les jeunes na RDC to landa lokola présent fallait pesa mbote pesa ba leader ba artiste mise balanda kutrema pesa mbote. Je m'arrête ici par rapport à image ba mbote na Guilain la grippine la congolaise Claire Boboula les meilleurs garçons de Paris vient ngai
grand prêtre David Lutete bambote belé Kilangudi Kama Soumani Djogo par rapport à Iman Soloba Sololayo tu solol on te solol tu solol pour te dégage et là qui c'est non tant de djoubé ko fulayo azo pese loko yo faut pese rapé et loko au pese loko ba pese yo et loko Chris Baka Leroy grand frère propre Marlène Kanyuka Mutema Chris Baka Leroy bana tout na parlé bambote belé Bijou Kenda grande sœur nanga Det Owambe wana li kondi ya famille na biso ba tété la longo li chapeau wana grande sœur propre Det Owambe bolefa Det Owambe bolefa wana oka me forteur na simananga wana grande sœur nanga propre pesa nga kiteti camarade ya merci de Jim Mpata ya tanga na lycée Bolingani vous en prendre par rapport à Ima Just Mbole Sedwa nani Soudad Doudou Makolo métro sexy vient na haute Métro sexy par rapport à image j'ai tout kito solo là bas solo ti salon te solo MK Alice Owanji Koi maman CC maman Munganga le coup moi bana batete là boss de boss Bernard Okoko kabila nga moi papier patron na lemba Wester Denis Moulambela obosa ni Moulambela Denis Moulambela grand prêtre Denis Moulambela na Londres wana Madobula Maibola kisa Filobola kisa Mistral canicule Wakisha orage boucle na limwe honorable Zachary Bababa sur les mots-là. Boucle. Boucle ndeka tolobaka boucle na profite pe na sisa na ngai pona chlore na pesa bon séjour na États-Unis na ya Willy Moucheni le véritable code ve na ngai bon séjour na États-Unis nde na lobaka ba changer drapeau mboka mais ba changer code théâtre régime ko ya Willy Moucheni sponsor ya Wantashi TV donc bientôt wando mona da logo ya Willy Moucheni le véritable code ba changer drapeau mboka mais ba changer code théâtre régime ko et puis Doudou Makolo mais c'est koko tuzain ve na na auto sana na kini ya mona France ya solo bon retour vraiment na France na bigezo le ka kitoko Gentil Songo bourgeois il y a patron bourgeois Gentil Songo espace ex no commerce et comment espace la gentillesse il y a vu un patron bourgeois Gentil Songo boss à Pembe na pesi mbote puis Magali wata mbinga na Belgique moi ça mbinga na Belgique moi ça mwindu bazui wapi et puis na pesi ba tutu o balinga de longue jambe ba mbote belé plus 243 90 69 092 17 plus 243 90 69 092 17